Ya solo bandeko bana pasi mokimbangu mbote na bino banso na mokola lelo 6 avril 2016. Ya solo émission na bino émission masolo e bandi na mokola lelo na tina mosusu te toye awa na Nkamba Jérusalem na département de l'évangélisation émission de l'église. Bino moko boyebi yango département évangélisation zali nini ezali ne mibeko ya Lingomba. Yango wana na mokola lelo nga ndeko na papa Lambert Makmimo pe papa Espoir moko kati na ba cameraman na wana mboka Nkamba nde toye po ete tokoka kolobela bino makambo nini oyo tokoti na kati na département évangélisation tolobela bino mibeko oyo kotambusa ezali kotambusa Lingomba na mokola lelo. Ya solo makambo na mibeko ekozalaka na biso pasi mingi surtout biso bandimba na pasi mokimbangu kasi lelo toye awa ndenge ezali bomesano na biso pe bolingo na bino nde tokomi na ndako oyo po ete tolobela bino bamibeko oyo etangami awa na Nkamba Yerusalem. Yango wana tokokende mbala moko na ndeko na biso bana pasi mokimbangu tokoka kozwa ndeko tokema na mokola lelo oyo atali département yango awa na mboka Nkamba Jérusalem na kosenga na bino nyonso boko kolanda pe boyeba soki papa Lambert na mokola lelo ya le 6 avril 2016 toyambi nani yango mbala moko papa mbote na mbote papa journaliste. Merci papa na kata topesi yo merci malgré mosala na bino na date ya lelo ya le 6 avril 2016 kasi bondimi boyamba biso bana na bino na kati na émission masolo na Ratelki Europe po ete tosolola masolo ya mibeko oyo batangeli biso na ndako nzambe na mokola lelo yango na toye kasi pona kobanda tolingi liboso omibimisa po ete bato mingi bakoyebaka yo te kasi yo moko mibimisa soki kombo na yo pe soko zali nani nde nsima tobandi mituna oyo tobongisi na mokola lelo. Merci papa journaliste na kombo ya tata mwana pe tata molimo sant kombo na ngai Reverend Katembo Meya Monyo nazali pasteur nazali mosali na kati ya département ya évangélisation na siège international bureau du siège international oyo yebani ezalaki kotambwisama na papa Révérend Samba Katumwa Pierre représentant légal premier suppléant Nganga oyo atikaki biso lelo totikalaki bato misatu tozali na papa Révérend Umba na papa Révérend Thomas Lupadia na baninga oyo toza kosala na bango na kati ya commission de discipline sinon tozali kotambola malamu ngai Révérend Katembo ndenge na uti koloba nazali représentant légal deuxième suppléant vice-président général ya commission de discipline et conciliation awa na Nkamba Jérusalem. Merci papa Révérend na kanisa bande kwazali kolanda biso kati na mokili mobimba pamba te émission oyo kokende mokili mobimba ekozala esengo mingi mongongo bakwa koyoka yango ndenge okosalaka mosala na yo biso pe tolingi toyoka mongongo ndenge wana tokosenga na papa cameraman okende na sopa papa na biso pe papa Révérend Umba oyo atei biso na mokola lelo le 6 avril nde ye pe amibimisa soki azali nani na kati na bureau oyo tokoti papa Révérend mbote na yo pe tosengi omibimisa papa kolanda yo. Mbote papa kombo na ngai Révérend Umba Mbundu Diambo représentant légal deuxième suppléant directeur de l'école biblique awa na Nkamba Nouvelle Jérusalem membre ya commission de discipline et conciliation. Ya solo to uti kolanda papa Révérend to motolandi ba kumumi balé oyo ba momi balé ba mi bimisi kasi to yebi ke na kati na commission yango bandeko pe mususu bazali tokosenga na bango moko ba mi bimisa po ete bino bato ozali mosika boye ba ete na kati na département ya évangélisation pe émission de l'église ezali na komi bazali pe bazali kuna soki mbeba yebaka banani kokutana na bango tosengi bamibimisa moko na moko nsima nango tobandi émission na biso. Merci papa journaliste kombo nanga papa Nisi Edouard nazali membre ya commission de discipline nazali greffier adjoint nazali conseiller national donc tozali apona kozongisa Lingomba na nzela ya sembo ndenge lobaka papa Simon Kimbangu alingi ozongisa Lingomba na rai esika ezalaki commission de discipline ye wana aza en tête mpona kozongisa Lingomba na mibeko boyo mpe misala
Ngai Révérend Manuel Akimona nazali vice-président à la commission de discipline na ville ya Kikwit na province ya Kwilu. Oyo bureau général na biso toye pona misala. Yango tokutana na bino lokula mopesika parole na remercier bino. Mosala na biso nde ya kotia justice na kati ya Lingomba po potopoto ezala lisusu te. Merci. Merci papa journaliste. Ndenge botuni mutu na mutu amilakisa ngai révérend Lufwadi ya Thomas na département de l'évangélisation banalaki secrétaire surtout oyo ya mutu ayebani mingi papa Samba Katumba. Donc tozalaka na évangélisation awa nazali pe membre ya commission de discipline juge ya sincère. Donc tozali kosala po ete toluka nzela Lingomba vraiment que ezonga na nzela ndenge vraiment que esengeli ke batu bayeba kobatela mibeko pe tosalaka na Lingomba na solo. Merci. Merci papa journaliste. Comme on a un révérend pasteur Lelo Kimpuni Théophile, pasteur de territoire Lukula, président de la commission de conciliation, discipline et conciliation pour le territoire Lukula. Donc yawa mibeko ye chami ya Lingomba ezali mutu nyonso sengeli abattre ko Lingomba mutatenga mate soko tenga otika sumundi ba papa Simoki Mbangu te. Merci. Merci ya solo bandeko bana pasi Simoki Mbangu bo uti ko la ndenge nini présentation uti ko salama na sikoyo epa ya batata na biso mbala moko tokokena ko ba mituna na biso tokosenga na biso nyonso tozala kimia po ete tolanda papa révérend oyo tokoyokaka papa Katembo, le révérend Katembo bino nyonso boyebi mingi bozali pe kokana bozali kolobaka mebele bele pona papa révérend lelo nde tozali na ye awa ngai ndeko na papa Lambert makomi moto ye na kati na bureau na ye po ete nabimisela bino papa révérend Katembo oyo bokokaka na sango mais ezali nde liseki te makambo échanger bambongo na ndenge tokolobaka mibeko ebimi. Papa révérend ya solo tomoni mibeko etangami puis mibeko ekomami na le 1er avril 2016 tolingi kolobake liboso mibeko ezalaki te ou bien pe mibeko ezalaki pe mate tomoni mibeko ya sika ou bien eza ya sika te topesi mano. Merci papa journaliste papa Lambert naza ko féliciter yo nano ozali ko sunga papa mingi mosala ozali ko sala eza mosala ya évangélisation oza ko aider Lingomba makasi batu mingi bakoki komona yo mabe me lukula papa zo sepela na mosala zo sala lobi ba oyo baza komona mabe bakopesa yo raison oza ko faciliter tâche na makambo oyo esengeli mingi batamboli na mikili ya mosika tango bazalaki awa bazalaki ba responsable te bayebaki pe Lingomba te biso pe babokolaki biso na bambuta biso pe tozobokola bino polobi biso tokozala te bino bokotikala pe kotambwisa Lingomba soki papa Lambert aza kozwa makambo na nkamba komemela bino bomonaka yango mabe te mingi bozali na facilité ya koya na nkamba te metango makambo ezokomela bino kuna bozwa yango na mobimba ndenge yango esengeli Lingomba na biso tosalaka na volonté ya biso moko te tolandaka oyo Nzambe molimo mosantu tata mokonzi abule atindaka na ndenga yelaki likolo na Lingomba na ye makambo babongisaka na likolo bango banzambe misatu yango nde etambwisaka Lingomba ezali posa ya batu te lelo soki boyoki mibeko oyo etangami na nkamba na kanisi lelo ezali 3e fois baza kotanga yango na misu ya batu pe ezali mbala ya suka te constat eza kosalema na elobeli ya batu na esaleli ya batu ba confusion ezali mingi makambo ya sika ezali te kaka mikanda bapapa batikaka ya kala yango nde tango tomoni ke batu baza kopengwa batu baza kobunga nzela na esaleli yango nde toza kozongisa kosala rappel ya makambo ndenge bapapa bakomelaki yango na mikanda po ete respect ezala tobatela doctrine tobatela Lingomba tobatela déontologie na éthique ya Lingomba na biso po ete ba erreur ezala te biso lelo ndenge to se présenter liboso na bino po banda ngai moko nazali koloba awo na papa révérend Umba na baninga ndenge bomoni
tozalaki koyeba te ke tokoya kotikala na mokumba munene oyo toza komema lelo lobi ekozala pe tour na bino puisque bambuto oyo biso tosalaki na bango lelo baza lisusu te lobi ekozala tour na bino bokoya kokoma na bisika oyo tozali ya mibale na sepeli mingi ndenge tokutani na direction générale ya commission de discipline na bamembre mibale oyo bazali bamembre ya commission de discipline oyo bavandaka wana nkamba te moko awuti na province ya Bandundu aza kotambwisa commission de discipline mususu awuti na territoire ya Lukula aza pe kotambwisa commission de discipline pona kolakisa ete il faut tozala uniforme bisika nyonso kuna na poto mpe na mikili nyonso paroisse nyonso territoire district province nation ba commission de discipline ezali na ba instance nyonso soki likambo ezali bolandela yango na ndenge mibeko oyo toza kosalela awa bino kuna pe bosalela ndenge wana awa tokokota na detail ndenge journaliste akobanda kotuna tokopesa ba réponse tokokene mbala moko na révérend Katembo oyo bokoyokaka yende akotangela biso mibeko nini oyo euti kotangama na mokola lelo le 6 avril 2016 ndenge ekotangama lelo ezali ngai te Papa Lambert te émission masolo te kasi ezali nde département évangélisation oyo papa atie po ete bakolobela biso mibeko ya Lingomba. Papa révérend totikeli yo maloba. Merci papa journaliste na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo mokanda oyo esalami awa na nkamba na lotomo ya bapapa bango nyonso ndenge tovandi bamoni ke baconstat oyo makambo ezotambola malamu te nde esengeli tosembola bafaute to bamakambo oyo eza komonana na kati ya Lingomba. Mokanda yango oyo soki bokoki kofilme yango baye nyonso bakomona yango kuna bandimaka ezali ya solo tomonaki yango na kati ya television soki bakolakisa yango kuna ezali na 24 article caché na signature yango wana. Tolobi boye ya liboso tolobeli na ntina ya mibeko zomi ya tata Nzambe oyo totangaka na mokanda ya Exode. Mutu nyonso oyo azali mondimi na kati ya Lingomba na biso il faut ayeba kotambola na kati ya mibeko. Ezali malamu te tomona na kabandimi kaka na uniforme mais esaleli ezala na bokeseni ezali malamu te. 10 commandements de Dieu na mibeko zomi na mibale ya Lingomba les 12 préceptes ya Lingomba na biso na mikanda mibeko oyo papa uti kosigné circulaire moko evangeli ya Yerusalem complément na yango oyo toza kotanga lelo mibeko ya Yerusalemi parti ya liboso etangamaki deja ye moko papa mutu abimisi yango na circulaire oyo nde toye ko compléter sur sa recommandation ezali koloba boye ya liboso motu nyonso oyo azali kimbangiste esengeli atosa pe abatela mibeko na kati ya Lingomba. Mutu azali likolo ya mobeko azali te soki obuki mobeko ya Lingomba obebisi etamboli na yo il faut zwa etumbu na kati ya Lingomba ndenge ezali na principe méthode ya mibale. Soki Lingomba apesi mutu etumbu malamu abima andima pe yango akende kosala etumbu na ye na ndenge Lingomba akateli ye. Bisika nyonso batu bozali na kati ya Lingomba commission de discipline ezali kobanda na ba paroisse soki likambo emonani ezali te pasteur ye moko a décider ou bien batu mibale basangana ba décider bapesa mutu etumbu ezali ndenge wana te. Il faut commission de discipline bavanda bambuta batala likambo yango bayekola soki bakangi likambo bakose référer na principe méthode elobi nini kuna nde bakataki ba mesure disciplinaire oyo esengeli mbula na mutu na mobeko ndenge abuki yango ezali na badure na yango ndenge bakatelaki yango. Ezala ozali na service ezala ozali na mouvement association département eponite ozala na fonction na grade il faut bapesa yo kaka etumbu ya misato elobi etumbu ya Lingomba la mise sous discipline
levée de mesures ezalaka te. Confusion ezalaka mingi na suspension, makambo oyo tolobelaka yango mingi. Suspension ezali punition administrative. Soki bapesi mutu suspension, bakangi nde misala na ye, mais na molimo il n'a pas de problème. Alors soki balobeli mise sous discipline, wana nde ezali etumbu, ezali kotouche directement molimo na yo, kondima na yo. Tango bati yo mise sous discipline, kimondimi na yo ekomi na pasi, soki okufi bakotangela yo fuka bundu te. Soki ozali sous discipline, fonction na yo ekwei, kimondimi na yo ekwei, grade na yo ekwei, oza na droit na mosala ata moko te na kati ya lingomba. Kino okosilisa etumbu na yo, bakoya koyamba yo sentelama, levée de mesure ezalaka te na etumbu ya lingomba. Oyo balobelaka suspension, soki bapesi yo suspension ezali punition ya mosala, bakoki ko lever mesure, mais punition ya lingomba, mise sous discipline, levée de mesure ezalaka te. Soki ozalaki nkengi longi selo pasteur, to responsable na département mouvement association, n'importe quel service na kati ya lingomba, soki bapesaki yo etumbu ya lingomba, osali yango ezala 6 mois, ezala inane, ezala combien de ya basanza to bambula, tango bakoya koyamba yo sentelama, esika oyo ba confusion ezali mingi. Kozela lisusu teke babenga yo pasteur, babenga yo longi, babenga yo nkengi, tango kweyaki, c'est-à-dire on a tout effacé, oza lisusu na droit na grade ecclésiastique te, fonction PT. Lobake obika na lotomo ya ye moko papa, soki papa ye moko anome yo, wana faute ezali te, puisque papa azali na pouvoir illimité. Papa azali na pouvoir illimité, mibeko oyo apesi yango epai na biso ezali pona yete. Ndenge bapesaki 10 commandements na Moïse, ezali pona tata Nzambe te, mais Nzambe azali au-dessus ya mibeko. Ndenge tozali na papa azali Nzambe molimo mosantu, mibeko oyo ezali pona kotambwisa lingomba, ezali pona papa te. Ye akoki kobongola eloko ya mabe, abongoli yango ya malamu. Il a droit de faire ndenge volonté na ye ezali. Mais biso tokoki ko reprendre mutu te, oyo azali libanda ya lingomba bauti koyamba ye, topesa ye lisusu fonction na grade au même moment, ou bien na courte durée, eza ndenge wana te. Papa kaka nde mutu akoki kosala yango, puisque il a le pouvoir illimité. Oyo ye amonaka, oyo ye ayebaka biso toyebi yango te. Esalami lokola exemple ya bapapa Sidia, bapapa Nzamba Makuntima, oyo ya bango e dépendre na papa ye moko. Mais biso bato tosala te, puisque papa azali na pouvoir ya ye moko. Wana ekoki na ndenge wana. Tokei na mobeko mususu ya mitano oyo tolobi, moto oyo bapesi etumbu na lingomba esengeli akotaka ndako ya Nzambe. Bipai na bipai toyokaka ba rapport batu jusque là bazo comprendre doctrine na biso te. Moto oyo bapesi etumbu ya lingomba elakisi ete abukaki mobeko, atutaki libaku, abebisaki. Po a se corriger, il faut akotaka ndako ya Nzambe régulièrement. Tongo asambeli na poko akoti soirée, bakilte ya dimanche, ba fête, il faut bamona kaye régulièrement na ndako ya Nzambe, pona kolakisa kazana souci ya kozongela kimundimi na ye. Mais soki bapesi mutu etumbu, akimi na paroisse azo yate, azo kota ndako ya Nzambe te, elakisi ke asabote, azana souci ya molimo na ye te. Mutu po bayebake azali na souci ya kozonga na lingomba pe aza kosala etumbu na ye malamu, il faut akotaka ndako ya Nzambe. Asala misala, soki baza kotinda tokende na mabanga, akei. Tokende tosala bilanga, asali. Tosala boye, asali. Akoki kozala musika te, il faut azala pene na baninga bandimi po ba encadre ye. Ntungulu oyo toza kotonga lingomba, il faut apesa po ezali punition temporaire akozonga na lingomba, afuta carte na ye, mais azali privé na ba activité oyo etali molimo. Soki azalaka choriste akoki koyemba te. Soki azalaka na service, par exemple protocole, akoki kosala te. Soki azalaka surveillant akosala te, pe bakoki kolata bateni ya mosala wana te. Soki pe akufi bakolatisa ye teni wana te. Soki azalaka nganga Nzambe akoki koteya te, akoki kokota na barenu ya banganga te, akoki pe koparticipe pe azwa parole na kati ya batu te. Wana nde ezali mutu oyo azali libanda ya lingomba.
6e elobi epekisami na mutu oyo azali libanda ya lingomba kosala misala ya molimo. Yango nde nauti koexplike na bagroupe nyonso wana akoki koparticipe lisusu na baaktivité wana te. 7. Tango ozali na etumbu okoki kolata uniforme ya mosala te, ndenge nauti koloba yango. Akoki kolata uniforme ya mosala te, akoki pe kosala misala nyonso ya lingomba te oyo etali molimo, c'est-à-dire ba misala oyo toza kolobela soit koyemba, soit ki surveillance, soit ki protocole, soit ki nganga nzambe, soit na presse, soit na aumônerie. Aumônerie c'est-à-dire quoi? Bandeko oyo baza kokende na bisika oyo esengeli bakende koteya. Par exemple, aumônerie militaire, aumônerie ya la police, aumônerie civile lokola na prison, na hôpital, na université, bakoki kozwa lisusu maloba te puisque azali sous discipline. Toleki na 8. Tata to mama soki asalaka epai ya tata mokonzi wa bule to epai ya bapapa conseiller direct, ezala mwana na yo, ezala mwasi na yo, ezala yo moko osalaka epai ya bapapa, soki ozuwami na mbeba koloba te ke po ozalaka na ndako ya papa, lingomba kotika yo, ifo bapesa yo etumbu obima pe okende kosala etumbu koluka intervention te. Etumbu ya lingomba ezali pona mutu nyonso, soki obebisi bakopesa yo etumbu okende kosala poto batela doctrine ya lingomba. 9. Mutu nyonso akosala intervention soki bapesi mutu etumbu, mbuta moko ya lingomba to nani aye ko intervenir ke mwana oyo botika ye ubie tata oyo dossier na ye boye papa bolimbisa ye, mutu wana azali moyini, ilifo bapesa ye etumbu. Soki ye pe azali mbuta kimbuta na ye elongwa po azali ko contribuer na mal, aza kolinga lingomba ebonga te, lingomba ye continue na pasi, mutu oyo asali intervention ilifo lingomba apesa ye etumbu. 10. Mutu oyo bapesi etumbu ya lingomba soki atosi te, aboyi asali etumbu te, lingomba aza na problème te, po tobetaka te, toza na boloko te, totiki na biso. Mokolo akoyoka susi alobi ke nakende na lingomba na komisa kombo po bayamba nga sentelama, nde mokolo wana lingomba akozwa ye bien etumbu na ye ekobanda kaka mokolo wana. Mwaye bayamba ye ezali te, ifo abande etumbu na ye mokolo ya ye komitika na lingomba po bayamba ye na tango ya baptême. 11. Moto oyo bapesaki etumbu ya lingomba soki akufi nano bayambi ye te, mutu ya ndenge wana bakotangela ye fuka bundu te, me lingomba akobwakisa ye te, il faut baassiste, bakokende na matanga, bakoral bakoyemba, prédicateur akoteya, pamba te toteyaka ebembe te, toza kosala evangelisation na esika ya matanga nde batu mingi babongwanaka. Ya mibale esika oyo batu mingi bakoki komituna na kala ezalaki ndenge wana te pona nini boye. Kala mingi te papa Mfumwalongo ye amonaka musika ayaki kobongisa alobi boye. Batu mingi na kati ya bafami okomona azali kaka ye moko kimbangiste. Tango biso topesi ye etumbu ezali organisation interne na kati eglise, bafami na ye bakoyeba te ke azalaka libanda ya lingomba. Tango akufi libanda ya lingomba soki tolobike tokoma kuna te, batu libanda bakochola bako comprendre te ke azalaki sous discipline. Biso tokoyeba ke azalaki na etumbu. Okomona soki to assiste te bakobanda koloba batu ekimbangu bazali mabe, ndeko na biso asambelaka kuna, me akufi baye kotala ye te, bakundi ye te, ekopesa bien te. Nde yango pona kokimisa batu te, papa alobaki il faut tokende ko assiste na matanga, batanga fuka bundu te, me matei epesa mabakoral pe bayemba, kuna pe tokoki kozwa bandimi mususu. 12. Banda lelo mondimito motambwisi nyonso oyo akoloba maloba ya mabe na kombo ya tata mokonzi ya bule to na kombo ya bapapa conseiller direct, soki azuami na lingomba il faut bapesa ye etumbu. C'est-à-dire quoi? Ezana batu baza ko critiquer, okomona bakomi kosala makambo ekoki kozala na kati na biso te. Soki bandeko oyo tokabwanaki na bango bakei 26 pona ba critique bazo sala kuna na kofinga, to comprendre ke bazali na côté opposition.
mais biso bato totikalaki na 3 égale 1 lingomba na biso ezalaka ya soumission. Soki papa alobi tokoki kodute na maloba ya papa te, bakritike ezala te, kotonga ezala te, koloba maloba ya pamba ezala te, tozala na respect. Soki ozwami na maloba ya mabe ya legare ya bapapa tokotia yo libanda ya lingomba. Il faut totosa elakisi nini? Tofuye na Bible, to consulte Bible. Na tango ya kala baninga bazalaki kokolabore na tata Nzambe tobengi bango ba prophète. Esika moko te bokotanga ke prophète alobaki mabe na tata Nzambe, prophète acholaki to adiskitaki na tata Nzambe. Ba collègue na biso oyo basalaki na nkolo Yesu oyo tobengi ba disciple, moko te azalaki ko diskite nkolo Yesu alobi to sala boye, ye aloba non papa boye te to sala boye, ezalaki ndenge wana te. To ba disciple baloba basangana baloba ke nkolo Yesu asali mabe, ezalaka ndenge wana te. Biso lelo tozali ba disciple tozosala na tata molimo mosantu. Soki toza ko critiquer to soki tozali ko s'opposer na maloba na bango, elakisi ke tozali ya solo bana na yete, me tozali nde bayini to comprendre ndenge doctrine na biso ezali. Tokei na 13. Elobeli ya mabe oyo topekisi yango na kati ya lingomba. Batu mingi bazali kosala comparaison balobi lingomba ebebi. Na tango ya bapapa ezalaki boye te. Awa lingomba ebebi, lingomba ezali lisusu malamu te. Ezali nde maladi, ezali kozanga koyeba. Discernement ezali boye. Toyebi ete papa Simon Kimbangu abotamaki na 1887, abandaki mosala, ye wana alobaki akobotama lisusu na 1918. Kaka ye wana alobaki ete akobotama lisusu na 1951. Soki ya solo tozali kondima ete molimo mosantu akoumela libela kati na biso, enveloppe koki kozala eternel te. Mokanda oyo eza na kati yango nde eza ko changer, enveloppe ezo changer, mais mokanda na kati ezali kaka ndenge moko. Papa Simon Kimbangu ya 1887, ye wana ya 1918 papa Diangenda Kuntima Joseph, ye wana kaka papa Simon Kimbangu Kiangani ya 1951. Soki lelo abandaki na periodo ya abandaki lingomba na 1921, ezalaki ndenge ekomi lelo boye te. Lelo na leta na ba eglise nyonso misu na bango batali na kati ya lingomba, programme na bango ya bonzambe biso toyebi yango te. Oyo papa azali kosala ezali suite ya makambo oyo bango babandaki. Soki mutu azali komona keno lingomba ebebi, c'est-à-dire azondima te ke bapapa bazali banzambe, pe azo comprendre penza te ke papa Simon Kimbangu Kiangani yende papa Diangenda kaka oyo asalaki na tango wana, ye oyo aza kosala lelo, c'est-à-dire eza continuité ya musala na ye. Biso tokoki kosala ba comparaison wana te. Soki tozali ko compare bamoni yo bakopesa yo etumbu. Botanga na Matthieu chapitre 12 verset 1 à 8. Ezoloba ndenge wana bafalisai bazalaki ko kondane nkolo Yesu. Ke nkolo Yesu pona nini aza kosala boye, pona nini aza kosala boye, babosana ke azali nzambe lokola bazalaki kondimela yete. Matthieu chapitre 12 verset 1 à 8. Soki moto azali kozwa nzambe faute, tokomi na 14. Soki moto azali kozwa nzambe faute, elakisi ete azali satana. Puisque na kati na Bible mutu tomoni azali kodiskite na tata nzambe kaka Lucifer. Banda kuna na likolo bayokanaki te babwakaki awa na se. Soki botali na mokanda ya Job, mokanda ya Job chapitre 1 verset 6, okomona kuna baza koyebisa biso tango ba ange bakendaki kotala tata nzambe, moko kati na bango azalaki ange ya mabe, Lucifer, abandi kodiskite na tata nzambe ete otika Job libre, oningisaka yete yango oza kokumisa yeke atosaka yo, meka kopesa ye etumu. Nzoka nde ba ange ya tata nzambe badiskitaka na nzambe te. Lucifer kaka nde mutu adiskitaka na nzambe. Soki mutu aza kodute na maloba ya papa, azali mutu na biso te, azali satana. Bisika toza kovanda totira attention na batu ya ndenge wana. 15. Batambwisi ya lingomba tosala keba na ntina ya kopesa batu bimbangi ba témoignage.
mondimi oyo asambelaka na paroisse na yo te kopesa ye témoignage te. Eloko babengi kimbangi témoignage ezali oza kolobela na ntina ya état d'âme ya mutu oyo ozali kotinda. Oyebi ye malamu, oyebi kosambela na ye, oyebi ye bien soki akweyisi likambo ozala mesure ya kodefendre ye. Yango babengi témoignage. Me mutu oyo asambelaka epai na yo te, yo ozwi kimbangi opesi ye. Soki azalaka libanda ya lingomba, soki akweyisaki makambo akimia ye kozwa kimbangi epai na yo, esika asambelaka kuna mwayeba pesa ye kimbangi ezali te, yo ye opesi ye kimbangi motambwisi ya ndenge wana. Soki kimbangi ekomeli biso awa na nkamba, tokangi yango, okozwa etumbu bakolongola yo, okokoka lusu na musala wana te. Okoki kopesa mutu etumbu nzoka nde azali mutu ya 26, ou parfois azali surveillant oyo balandaki mambo oyo batu ya dissidence. Soki opesi mutu ya ndenge wana kimbangi akomi awa na nkamba, tangu tokotala signature ezali ya yo, tokolanda yo, tokotia yo libanda ya lingomba oza mutu ya désordre, okoki kotsala musala ya tata nzambe te. Mondimi oyo azali na paroisse na yo te, okoki kopesa ye kimbangi te. Batu ya 26 kopesa bango bimbangi ya koya na nkamba te. Tolobaki soki balingi kozonga basanrole na baparoisse na bino, basambelaka bazala na période observatoire, bakoki koya nano na nkamba te kino tokofongola soki combien d'années après nde bakoya. Pamba te ezalaki komona na mingi, okomona mutu aye alobi na zongi, tangu tokoyamba ye awa azongi kuna na 26 abandi kofinga lisusu kena kenda kotala bango baza batu pamba. Alors tomoni ke makambo nzambe ba blague ezalaka te, nde tokangaki likambo bayamba bango lisusu te. Soki bazongi basambelaka na baparoisse kuna esika bozali, me bateme bakoya koyambela bango na nkamba soki tofongoli. Bino ba responsable batu ya ndenge wana kopesa ye kimbangi te aya na nkamba, na ba surveillant oyo balandaki papa mambo kopesa bango bimbangi ya koya na nkamba te. Soki opesi kimbangi tokotia yo libanda ya lingomba, yo responsable. Tokei na 17. Banda lelo bino ba responsable ya ba paroisse, tango bozali kosala ba liste ya koya kosomba ba carte awa na nkamba, ba carte ya bandimi. Soki oza kokoma ba kombo ya bandimi na yo po osombela bango ba carte, zala suir na mutu moko na moko oyo oza kotia kombo na ye na kati ya liste. Soki tomoni mutu ya 26 abimi na kati ya liste na yo, esili obebi. Ezala mutu ya mambo, pa surveillant ya mambo amonani na kati ya liste, yo responsable wana oza na ngambo, tokotia yo libanda ya lingomba pe okolongwa libela na misala okosala lisusu te. Bosala keba. 18. Pona bandeko oyo basalaka na ba service ya koteka ba carte awa na nkamba, na comptabilité to na intendance, okoki kotekela mutu moko carte te. Aya na mbongo ketekela nga carte bosaleli fiche ezali mbeba. Biso tovandi awa na nkamba bisika batu bazo wuta toyebi bango te. Tika charge na bakolo responsable ya paroisse, bango moko basomba ba carte pona bandimi na bango bakende bakabela bango. Me biso awa okoki kotekela mutu moko to ba carte mibale to misatu to mine te. Tozela kaka ba responsable na bango baya, bango nde bayebi batu na bango. Soki bino na finance to na comptabilité boteki ba carte, otekeli mutu carte moko to mibale, soki tozwi yo tokopesa yo etumbu, okoki na musala te. Pona kozwa kimbangi ya retour na bureau ya ville sainte, tosengi na secrétaire ya ville sainte apesa lisusu bimbangi bipesela te. Il faut registre ya bimbangi oyo eza kokota ezala. Tangu mutu aye kozwa kimbangi, bofuye na registre bomoni grade nini ayaki na yango. Mingi bazali kokosa, tango okotuna ye azalaka nani, o nazalaka longi, nazalaka selo, nazalaka pasteur, nzoka nde luputa aza mutu ya mubulu. Bokomeli ye tata diacre, tango akozonga na mboka alobiki diacre nanga bapesa kinga na nkamba, ekomi désordre, ekomi mubulu. Soki tozwi likambo ya ndenge wana, yo secrétaire tokotia yo libanda ya lingomba, toto sapeto batela. 20. Pona batu ya milimo bambikudi, lingomba papa apekisa asala circulaire mobimba etamboli lingomba mobimba. Papa soki alobi likambo na kati ya lingomba, mondimi moko te akoki kodiskite. Apekisa ki makambo ya milimo, alobi to yoka lisusu te ke mutu azozwa molimo. Na ba paroisse bisika bozali,
soki boyoki mutu azwi molimo bino ba responsable bopekisa ye bovandisa ye kimia atika soki atiki te aza kokontinue bopesa ye etumbu azala libanda ya lingomba pamba te mokolo milimo ye oyo azali awa na nkamba apekisi oyo aza kolakisa ye makambo oyo ye aza koloba ezali papa mfumu alongo Simon Kimbangu Kiangani te ezali satana nde mutu aza kosala makambo wana ifo bopesa ye etumbu milimo epanzi bafamille milimo epanzi lingomba soki boyoki mutu ya ndenge wana bopesa ye etumbu botia ye libanda ya lingomba 21 epekisami na batu ya mosika koya kosalela mariage awa na nkamba soki bozali esika bozalaka soki ozwi problème ya libala bala na paroisse ba paroisse na biso nyonso principe et méthode ezali fuka bundu ezali tozali doctrine moko toboyi batu bauta musika mwasi na mobali baya kosala mariage awa na nkamba bisika bouti toyebi etamboli na bino te toyebi comportement na bino te okozala parfois obuma mabala soki boni kuna oye na nzela olokoti mama ya batu boye na ye awa biso awa toyebi te kuna bozalaka ndenge nini oye kosala mariage awa bafilme yo olobi papa azalaki bambuta bazalaki nzoka nde biso toyebi makambo wana te banda lelo totie mobeko mutu aya kosala mariage awa na nkamba te bosala mariage bisika bino bozalaka kuna esika bambuta ya lingomba ya kuna bayebi bino sauf to autoriser soki moko kati na ba marié azali awa na nkamba soki tata azalaka awa mwasi auti musika ou bien mama azalaka awa mobali auti musika toko verifie esika mutu mususu wana auti soki azalaka ndenge nini nde wana topesi nzela ya kosalisa mariage wana batu ya sécurité SPC ba surveillant ba scout la police FARDC protocole bofongola misu bisika nyonso bozali mpo ete batu baya kokoma na nkamba il faut surveillance contrôle ezala makasi na ba poste ya ba surveillant bino bandeko boza musika tangu boza koya na nkamba soki bazofuye bino bomona yango mabete lingomba batu baza kokanela biso ba makambo ezali mingi toza kokanga batu na ba militaire na ba batu ya ba bombe na batu ya ba makambo ebele bazolinga baya kosala mabe awa soit na papa soit na ba conseiller na ye ba conseiller direct soit na biso bambuta ba makambo ezali mingi soki bazali ko contrôler to ko fuye na ba poste bomona yango mabete ezali ndenge wana 23 soki lingomba apesi mutu etumbu esengeli na bino batu ya sécurité bolandela pe bobimisa mutu wana na nkamba ezali te soki bapesi mutu etumbu botika ye azobaluka wakokende kosenga bambongo na papa ezali malamu te ya suka tolobi oyo azali na matoi ayoka lokola mosapi nano ezoki te kanga deja etendi nano zwi likambo te zwa deja baprécaution mibatela soki likambo ekwei koloba te ke ngai nazalaka mutu tel tozopona mutu te niveau nyonso ozali ozala nani soki ozwami na problème tokotia yo libanda ya lingomba tolobi pe tosilisi papa journaliste na kanisi makambo tunaki tokomi na suka mukanda yango yo napesi yo omema yango na Europe opanza yango Europe mobimba pe na ba mikili nyonso etikali mutu nyonso aza na yango posa pesa ye kobombela mutu te bazwa yango tosalela yango po lingomba ezala ndenge moko kobanda na nkamba pe bisika mususu. Merci papa révérend na kanisa bandeko nyonso to wuti kolanda ndenge nini papa révérend Katembo ozali moko kati na département évangélisation na kati na lingomba auti kolobela biso bino suboyoka ka papa Katembo ye wana papa révérend oyo bo wuti kolanda tolobi na bino ke keba oyo kolobaka pembeni suka nango ekozala nde awa papa révérend na kanisa tonito tuna motuna mosusu papa te tomoni bato mingi na mikili miampoto esika bino boyebi bango te bazali ke tozali komona bato mingi bazali kozwa punition awa na département epai ozali kotambusa na coup de fil ya pamba soki babengi kaka na coup de fil ke papa Lambert asali boye mbala moko tokoyoka toyebi te ezali koleka na ndenge nini mikanda ebimi tata wana kokota nkamba te tata na 6 mois libanda lingomba tata wana sali boye mama wana sali boye ezali kozala ndenge nini papa révérend topesi na maloba olimbolela biso mokene sika wana. Merci papa journaliste tozali koloba na bandimi nyonso boye lingomba tozali na mobeko ezala mutu abumi mutu ezala babundi ezala ayibi ezala bakangi ye na mwasi ezala asali likambo nini
bakoki kopesa mutu etumbu te soki basambisi ye te. Il faut d'abord basambisa ye entendre ye sur PV. Asigné PV na ye simande bakokatela ye etumbu na kolanda principe et méthode. Soki batindi invitation ya liboso aboyi, batinda deuxième invitation aboyi, troisième invitation à répondre te wanande lingomba akokatela ye etumbu puisque aboyi kotosa ba invitation ya lingomba. Mais pona na mosika toyoka ke mutu tel asali boye eke lingomba awa nankamba ba prononcer etumbu ezali boye. Tokozwa exemple ya bandeko ya Lomière. Bandeko ya Lomière toyambaka papa Reverend Banzuzi ayaka awa nankamba mbala ya liboso. Tovandisaka ye na département awa na kati ya biro oyo toza koloba. Tosambisaki ye tolobi na ye akosomba bakarte ya bandimite. Papa Banzuzi bayaka na papa Peggy na kanisi soki nani bayaka na ye la fois passée. Tango tosololaka na ye awa azalaki vraiment persuadé andimaki ke awa naza kozonga bandeko oyo bautaka Lomière, il faut bayamba bango basentelama. Pamba te lingomba ya France, lingomba ya Belgique, lingomba ya Nkamba, lingomba ya Angola, wapi tozali na doctrine moko différence ezali te. Bakoki kopesa mutu etumbu na paroisse moko te akimela paroisse mususu. Yonganga nzambe soki osali ndenge wana o BBC, ndenge tata Banzuzi asalaka mabe. Likambo wana ye moko andimaki yango asalaki faute. Oyo bayaka na ye nde bayambaka ye sur place awa puisque akomprenaki mbeba oyo esalamaki. Tango bango bazongi kuna bavandi baza kotosa kaka te nde yango tango baye turu oyo na papa Banzuzi na papa Sidia na papa oyo mususu bayaki na ye toyebisaki bango tosololaki na bango directeur ya cabinet atunaki tolobaki no oyo nano bayamba te bazali kaka libanda ya lingomba nde yango esengelaki bayamba bango na ndenge wana. Sidia bayambiye awa azongi na lingomba ke lokola asali acte ya malamu abimisi ba secret mingi ezalaki ya kobomba na oyo tozalaki koyeba te. Rateliki nini Université Simon Kimbangu oyo ezalaka na Brazzaville ezalaki privé ya papa Banzuzi tozalaki koyeba te, mais secret ye koyeba na partir ya papa Sidia. Mikanda bayaki na yango totali yango réellement ezalaki privé ya papa Banzuzi. Et puis mutualité oyo ezalaki association Boko oyo ezali na Lomière. Alliance Boko. Ezali alliance na bango ezali association ONG na bango. Makambo nyonso ezalaki kosalema na paroisse ya Lomière ezali ya église Kimbangisi te. Ba compte oyo bazalaki kofongola na banque pona kosomba ndako ezalaki na compte privé ya famille ezalaki ya lingomba te. Mikanda nyonso elakisaki na ba compte bancaire kombo ya église ezalaki te. Tango to récupérer papa Banzuzi asali mukanda na maboko na ye alobi na zongisi lingomba ya Lomière na maboko ya papa na zongisi pe Université Simon Kimbangu ekomi sikoyo ya lingomba ngai moko pe bolimbisa ngai yango tolimbisaki papa Banzuzi mwa ye topesa ye etumbu ezali te tolobi asali malamu. Dirkab papa révérend directeur de cabinet auti kosala mukanda atie pe mobeko a insisté na maloba ya chef spirituel a beti sete alobi ezala batu ya paroisse ya Bressu na Belgique bazali lisusu en ordre te il faut bazonga na Liège esika mama Biselenga azali ko diriger baza na droite awa na nkamba bakoyamba lisusu kimbangi ya mutu ya Bressu te bakoyamba lisusu kimbangi ya mutu ya Lomière te soki baye bakokota na nkamba te na Kinshasa pe na centre bakokota te tokoki kotika lingomba ndenge wana te. Lelo papa Reverend Wumba te ye alobi papa Mfumambanza atikaki maloba alobi lingomba bobebisa te po botikela yango bangulu te bilanga babebisa bangulu babebisaka bilanga totika lingomba ebeba te to protéger doctrine ezali pona intérêt ya mutu moko te ezali patrimoine esengeli to protéger yango bisika bozali soki boyoki bitumbu ezali koya yeba kembeba ezali batu mingi ndenge tokolobela soki ayebi ke soki asali likambo intervention ekozalaka bamusu bazali ba intouchable musu ata lobi ne likambo mabe na kompa pasi moki mbango kiangani tozali komona ke bazali ba intouchable tokokoloba nini na place wana pamba te et puis
to olobela biso mwa moke likambo na fa. Merci papa journaliste na kopesa précision boye. Na oyo tuni question ya liboso lingomba mutu azali intouchable azali te. Tozali komona ngo mingi. A part ba papa bazali likolo ya mibeko pamba te bango bazali banzambe. Oyo nyonso atikali mutu azali intouchable azali te. Quel que soit grade ya mutu, quelle que soit fonction ya mutu. Oza la premier suppléant, oza la deuxième suppléant, oza la président du collège, oza la nani. Liboso ya mobeko soki obebi si tokotia yo libanda ya lingomba. Bolanda kuna malamu, mutu azali intouchable azali te. Quel que soit ba relation ozali na yango tokopesa yo etumbu kaka. Ndenge olobi pona makambo ya faki, na kati kuna article 6 na 8 tolobaki boye. Ba komite nyonso ya faki ekufi. Komite moko te etikali kobanda wana nkamba direction générale na ba komite nyonso ezali lisusu te tolobaki ekotikala kaka batu mibale responsable numéro 1 ya faki na dirigeant technique esili ezongi lokola faki ezalaka na tangu ya kala na ebandeli ezalaki ndenge wana tina nouvel ordre papa ye moko akoya kobongisa na ndenge esengeli tangu tobimisi ba décision wana papa révérend papa DG Kisongele na komite na ye bandimaki yango bomoni ba papa duki bazongeli musique tango baye kokosa ye na batu mususu aye kokoma mokanda ya ko contredire ndeto benga ki bango sur invitation 34 personnes ba mususu na Matadi ba mususu na Angola ba mususu na Kinshasa ba mususu na Kisangani to sambisa ki bango oyo balobaki maloba ya mabe contre papa mokonzi ya bule contre biso na commission to pesa ki bango etumbu awa tozolo ba DG Kisongele azali sous discipline de DGA bango nyonso na ba conseillers généraux ya comité et directeur to tia ki bango libanda lingomba pe ba bima deja bakenda ko sala etumbu yo mutoza kolobake ozali kaka na comité na yo bago pesa yo etumbu soki to yo ki kombo na yo to kotia yo libanda lingomba ba faki nyonso etikali kaka responsable numéro 1 na dirigeant technique. Papa révérend na kanisa lelo toye epai na yo pambate binonde ozali kopesa cours ozali kolakisa batu bozo côté ya biso ndenge nini tokoki kozalela surtout banganga nzambe mais likambo tozali komona na mikili mpoto banganga nzambe papa ko nommé pasteur diacre soki ba nommé ye banda ba noma etam sous 5 ans akoma kana na nkamba tandis que papa Simon Kimbangu kianga ni mokonza lingomba nzambe na biso alobi photo ya quand même une fois na nkamba po ete esika awa tokozwa makasi pengu ya nini tokokota musalingomba na mikili misusu mais bango bakoyaka ti mais soki asimbi bible na ye makambo ya akotanga na mokanda tata nzambe yango te akolimbola akobanda kolimbola makambo mosusu oyo ye abongisi na bandeko na ye ba collègue na ye mususu na ndaku yango ye pona kogangela bino toye na kati na mboka nkamba yo mutopesa ka cours biblique yo sikoyo okoloba na biso nini pe nini okoteya epai na bango po ete makambo wana ekoka kosila bayaka awa bayako yekola po bayako teya biso makambo bango bakoteya ka biso eutaka wapi yango papa révérend na pesi yo maloba. Merci mingi nakumba tatemo na peta molimo santo ndenge uti koloba ya solo classe oyo ezalaki liboso te metango lingumbe bimaki libanda na le 24 décembre 59 lingumbe bimi libanda papa Simon Kimbangu azongi sikoyo tobandi kotonga alors ba papa mona kete malamu tozala uniforme lisika nyonso zali kokende sika lingumba ezali tozala uniforme makambo yo tangi yango ndeko sembola yango ndeko banda le 26 juillet 1963 mikano ezwamaki na batata na biso misato po ete batonga classe nzoka nde kobanda le 12 avril 59 mama mwilo apesaka bakarte mokolo wana mama mwilo lobaki ete mikolo mikuya classe monene ya makambo ya nzambe kotungama na nkamba epermettre baoyo nyonso baya koyekola makambo ya nzambe po ete bamema yango na mokili mobimba
classe efungwamaki bato bayaka papa fumwa mbanza de lunga na kenga nazali koyebisa biso boye mingi tozali ba responsable kati na Lingomba tolingi koya na classe ya nkamba te pona nini bisangala na biso etonda me yazalaki koloba boye nzoka nde na makambo ya Nzambe mutu oyo azali mayele ya kokoka azate biso nyoto tozali kobakisa alors bapesi biso temps po ete toyekola pona nini deja mokili eningani bazali koya epa na biso koyekola makambo ya Papa Simoke Mbangu mena soki oyekoli te okomema mosala Tata Simoke Mbangu ndenge nini na Bible totangaka passage moko na misala bantoma chapitre 8 kuna tomonaka lisolo ya tata moko mukube tata wana azalaki ministre de finance motu ya koyekola na mokolo mwa lelo tobenga universitaire azalaki kotanga mokanda ya Nzambe batunaki ye motuna eske makambo yo ozali kotanga oyebi yango réponse na yete nayeba ndenge nini soki moto alakisi ngai te nde oyo atunaki alakisaki ye tala likambo ndenge ezali acomprendre ntango asosolaki alobi ete amonaki ete donc nakanisaka peut-être Bible oyo namemaka nazali koyeba yango ntina nzoka nde nazali kaka 0 a partir ya mokolo wana ayebisaki mosali ya Nzambe te namoni ete nazalaka na nga mondimi te mema ngai na mai po ete opesa ngai baptisme kaka mokolo wana tata wana azwaka baptisme donc amemonaki 0 alors batata na bamama lokola bapapa bafungolaki likambo soki Nzambe alobi likambo ekoyaka na mabele te passage moko papa Fumonlongo dengenda kuntima azalaki koyebisa biso tango nyonso Zacharie chapitre 8 verset 20 à 23 mukili deja iningani alors bato bazana souci dans likambo ya Tata Simoke Mbangu mena tango bayebi ete yo ozali responsable bande kotuna makambo ya Tata Simoke Mbangu yo ozali kopesa réponse le contraire na tango wana papa Fumonlongo dangenda kuntima lobake na biso ete bakembangiste soki bokebi te mikolo ekoya bakoboma bino na mabanga parce que bakomona yo farceur bayebi baoyo basimbi likambo ya Tata Simoke Mbangu ndenge nini bazali kosunga baninga metango batuni yo ozali koyeba bandrite ozali koyeba suka te yango nde bapapa bayebisaka biso tango nyonso ete soki ozali olonaka bilanga ya makemba ozali kobenga mopepe bongisa banzete balobi lisusu tata na mama tango bazali yeba talo ya kwanga soki te kozala pasi alors na Bible totanga histoire moko mkolo Yesu ayebisi bayekole na yete na butu oyo bino nyonso bokowanga nanga me Petro abetaki tolalobi ete ata bato nyonso bawangani yo menga na kowanga na yo te metango makambo ekumaki na mesa bakangi nkolo Yesu babandi kobeta komenase Petro amonte ekome boye donc abandi kokima mama moko ayiko kuta ye tango azako zwa moto ya pembeni ya moto bazako sambisa nkolo Yesu batuni yo zalaki elongo na moto wana awanga na kiti ngai na yebi makambo za kotuna ngai te mbala misato awanga na kisusu peleli Petro se retrouve déjà na BBC alors makambo ane zali koloba nini esika tozali kokende biso mingi tokowanga na keto zali bakimbangiste te parce que tango komona ete babandi kobuma batu bafarceur oyo baza koyeba korepondre likambo ndenge ezali te alors tango bakomona ete bayiko tuna yo est-ce que yo kesaki mbangisi owangani pona nini tozali kokosa batu yango nde tata Nzambi Papa Simoke Mbangu kanga na pesa biso temps toyiko yekola bien suka makani nkokela olingolia tongo makanisi na pokwa tata na mama tango bazali yeba talo ya kwanga mokili deja ningani crise mondiale na likambo Tata Simoke Mbangu donc bakembangiste batambusi kudi ya kobanza makambo eza koya malamu to ya koyekola papa salaka lettre circulaire na bana poto
bayaka koyekola awa na nkamba Yerusalemu oyo abengami motambosi responsable mikino lelo bato bayaka te moko kasi to bamama nde bango bayaka me batata mwayeba ezali te makambo yo tangi fo sembola yango me ezala te ke makambo tangi mosusu oyo ezali kosala bakommentaire mosusu wana vraiment ezali komona na lokola moto aza koyeba likambo moko te me to profite lokola tozomwa ntango na mwa moke ezalaki na ngai mpona koyebisa bandeko yango wana tata nzambe apesi biso ta mokili eningani bazali koya koluka likambo tata Simoke Mbangu malamu tozala na ebandele soki te biliaka biso bikoki. Papa révérend soki sikoyo exemple ndenge biso to bapandisa yango tozwi nganga nzambe azali koteya makambo ndenge wana kogangela bato na kati na ndako ya nzambe koloba makambo moko elongo bani te abimi na bible eke tofilmaki ye totindeli bino kasete wana mpona bino sikoyo bokoloba nini na place wana. Vraiment lokola nde mokumba epesemeli biso moto wana tokobengisa ye akoya kosamba tozula ye meko parce que baoyo wana baza komonaka bambrouillere bazali koambrouille bandimi merci fo topesa etumbu awa nde topeselaka bitumbu donc biso tokomi donc basinzili ya vraiment lingomba toveye papa toveye tofongola miso topesa papa maboko biso bafundi ngai mpa na bino pamba te bamesana kofunda baya mwana na moto esika yo yoki yo tosa salela po ete mokolo wana okoka kobikisama oyo omeki kosala likambo na yo soki mabe na yo ozwami suka nango awa nde okozwa etumbu ya solo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makomi mo papa révérend topesi bino merci na ndenge boyambi biso na mokola lelo malgré tout misala na bino kasi bondimi bokotisa biso na kati na bureau na yo po ete okoka kosolola masolo oyo topesi bino merci tika ete papa Simoke Mbangu kiangani abakisa bino susu oyo ezangi bino po ete mosala na bino ekende liboso emona na kati na mokili mobimba po te yango nde ezali kotambusa lingomba mpona wana na mokola lelo nde tosukisi topesi bino merci.